Quelle est courageuse. Tu vois que qui n'a eu vraiment na monia vraiment. Qui n'a vraiment la monia monobi. Qui n'a la monia vraiment lobby. Basakala na mobali te, basakala na famille te, basakala na baba na te. Yo moko famille na yo sakala na combien de fois. Il m'a ma famille ko lo barate. Tu m'as ma famille ko lo barate, il m'a ma famille toujours na non qui récupérer non qui mema une église. Mema non qui une église. Na kwa finga tata ta famille tata non qui na kwa finga tata mwasi na ye ba tata mwasi na bangote moko na yaki mwasi ya lano yo ya papa le soki ana lufwa bongo mama ko finga te bongo mama ko finga mama no ko finga te po be ko finga tata mwasi ko finga mwa nani ba bande ko mubali na wana ya nano ya Evander bongo mama ko finga te na vanda ki na loze na ba matière na bango et la joie matière à famille na bango ya tata mwasi na bango wana ya papa ala oko taka batu bambu n'est papa la sala ki onini o na ofinga moi apuchu obika pour dans l'hôtel tout ça tongo na o déranger batu ko banga te yuso ta pena mwasi ya solo apuchu so ta pena mwasi ya solo yo yela meta boyo sa meta ko meta bokata koto ine kaka zapi meta ko meka ko répondre à ta petite pour la ngasala sous base mususu na mbaye na mususu bible j'étais sali meta sala sous base mususu et ya famille na yo azamu bali na yo ozala ba na yo yo wanga na ba na tozala ba no nyonso na ndako moi meta za ki zengi lokola ya puchu tiyo la makaniso fana ke za ko kasi mambo ya solo. Mutu kwa meta ta bebe na mobile donc ça on a réseaux sociaux mutu kwa meta lo so bebe na mobile data yibi mbongo awala na réseaux sociaux ndio bebe ni meta kama moko abebe na mobile na yeba kama famille na réseaux sociaux Luka solution la nu ya nani Enoch tika meta ko distraire bisoté ko dise bisote tika meta yo ela ka meta kana yelo yo so elika meta kana yelo meta na munu to ko répondre moi maman moko abandonner moi ne ko pesa ko tuma kambote meta ko me ko répondre écoute te Namo kamano la zali na ko me ko répondre écoute te o lenga o sala bes bo sala minimum bali ko me ko répondre te ko me ka ko to pese makambo wana te tikela nga ya charge ko me ka te a lukola makambo ko me ka te pa bung se so mama non ko me ko répondre te. Tu vas comme ça la baisse na makauka na lo kwambisa nino yo misili Diego asa ki près Diego na lo baki na yelo na l'hôtel na yo vendre le bien ngam rendez-vous à la cam mercredi na 2 personnes na yo vendre la bango beauté image ce qui beauté image ce qui beauté divine beauté image beauté divine beauté divine, beauté divine, beauté divine, beauté divine, beauté divine, yo lilaka, yo oli, ah yeah, yo lilaka na yo, na lingi te grande sœur, ayo ni mawita, o maka ya mo wando ki alika to sola gala yi, grande sœur la veni, na grande sœur na ngiri ozo bona. Ay azawa donc on m'a dit va cancer à l'unité à quartier mais la limité ya asisi kama kasuma wakati hiyo wala asisi kama kasuma baba
Tendresse, mais beauté divine à ça, vous collez. Ok, bon, mais qu'il a vu ça. Quand ça va, ça va comme ok. Bon, il boit comme bécan. Mais tendresse, à ça, vous collez. Ada muko la ma tendresse, vous la verrez la promo. Bon, beauté divine là ko peso ka juste conseil na ko finga te pendant ko kate. Ça fait mal hein. Donc quand il passe quand nous sali vidéo le bit qui non ça ra ko zo mwana wana te boina boy. Mais nous avons pas ça à battre. Oh, c'est que Patrio Sakananga. Patrio Sakananga. Oh, Sakananga Patrick. Le bas passe now comme ça tout solo là. En fait, passe la guerre qui est à maman. On y a voté à la des fois dans la game, chose a besoin de changer, battre ma ça là, pour théâtre. So, moi, je la passe au théâtre. Mais le Sénégal passe sur le baraquet, ça raconte moi na la thé, pour ça des fois, bon, ça fait mal quand même. You moi, le botiné fou, moi, dit bon, le botiné difficile. Atazando, qui a des fois, aider-moi à la prière, non? Est-ce que vous voyez comment le botiné? Non, dans répondre aussi, quoi. Parce que non, parce que ça game non dengo qui na ngoyo mona ba. Voilà. Ça peut arriver parce que tobo tabana tobo tamité matin. Oui, bien sûr. Faut comprendre. Il y a des bana musuba botami, aza des fois mais entourage. À quelle classe, université parce que même ngana obeta toloté. Là bana bana mike, mais kokola na ba on habité ba chemin ni bozo. Mais na nzela nanga na laksa bango nzela nzambe, total sa bana mabe. Vous comprenez? Lelo moi on a déjà soit commis des fois à royeba direction à maman nanga. Omoni malgré mon lit moi que linge tungisaye mais à royeba Patrick il soit sincère. Là na longoli oza des fois c'était Patrick. On est d'accord? Ouais. Est-ce que na famille ba bete la Roma boko? Non, tu bete la Roma boko. Voilà. Bon, tu question qui toko. Mais ma famille bete la Roma boko, peut-être famille là ba boa kinga. Des fois. Non, babwa kyote parce que ça distance aux hommes musika. Il y a des gens bango parce que tout est pour tout bango. Il y a mon lobby il y a mon lobby. Barobwa côté. Voilà moi na bango. Oza moi na bango, même ngai na obwa ka moi na ngati. OK, merci. Mais na côté ya ye. Suka ye moko comprendre que Mateo mama teinga et sali ke ngamona ki manaza pembe na iti. Merci. Owana lobby bien, botito kitoko to sola kana kitoko. Oui. Ndoza na famille balinga tenga bimisio merci balinga raté mais babwa kinga été baté ya kangai etika na ça boka na ça des fois ko tika mais babwa kinga te pataka pe balinga bolamu nanga ba meminga petit poto sikoyo ndeko na yo era yo ki mwana des fois ateye a memi pas soka mema ki na nzela nzambe nanga oyo na ngana balukila pe mwana na ki mama no ke na game wana te wana ya game na yo pour que yo ya ki na ngope na osaki video pour na game yoka lobaki yoka il y a des sens dans ça la penza vrai au moins tu as les réseaux sociaux oui chacun de nous bana ba secret bana ba vie privée moni est-ce que yo mo tant que parent Enoch Maramba Sali a quelle la logique des choses? Bon, là, il s'en siko, poni a sali bongo. Moi, il trouve que même sous ce que on a débité, il faut tala. Pour les mecs, on a moutamaye, on a le cas, juste pour ça la caba vidéo pour ça ça la. Pour ça la son vidéo, on ça la normal. Et donc, quand on dit que Lucas Sarah n'a nini. Alors que Sarah banda ça ce qui a 10 ans. So ka bingi parce que ça c'était mon Facebook a ça numéro. A benga kai ayambarate. Benga kai ayambarate. Na tu le vois sur une que benga kai se va répondre kai nakala. Ayeko bima Congo. Bima Congo aluki ayambiete. Ayeko zonga.
Et on sait que alloquer la privée, ça rend un peu ce la réponse à ma bien à l'unique santé. Il y a un quelque chose de social, pour moi, la commune à souk. Olobi bien, ya. Si quoi, n'a posé question. Est-ce que que basse belé pe ya poto babo ki bana baki famille d'accueil? Basse babo ki bana poto baki famille na agini. Na moi la mouké. À partir hôpital. A supporter moi en été. À partir, na partir ya poto awa non? Na poto l'hôpital. Na partir, moi la zabe. Bazoe ba placer bébé wana. Wapi kasi, a vivre venu na poto, ça bien pas ba. Oui, ko vivre té. Là to ba mamba ko vivre té. Patrick. Tozolobe la ba parents o bazo bandonné bana. Yoka yaya. Tia sujet, au moins ozolobe, ba parents o ba abandonné bana. Il y a des parents musu ba abandonné bana parce que à cause il y a relation, et ça l'exemple. Bana musu bazana ba abandonné bana bango, ba papa ba maman musu ba abandonné bana bango à cause de ba raison moko songolo pakala. À cause de nini kasi. Au moins, et ça makambo ebele hein. Il y a des bana musu bana ba viol. C'est là. Voilà, OK. Et ça makambo ebele na kati. Musu sous condition de vie. Tu vois? Il y en a bina okota na ba game na bino ya ba randoté. Voilà, ok, nango comme sincère. Ndenge pede kendaka. Moi na ke papa na bango. Parce que ndeko moi si abeteli biso lisolote. Pourquoi? Abengana mwana. Peut-être si to kene na ndenge ke ya koyeba, ya koyamba Enoch comme invité, ya kolunga ko sungaye, peut-être to ngate baba vérité mususu. Omoni? Batu ba meme on ndenga rando et pourtant peut-être moi na besoin lisungi. Côté to bebisi yangwana. Omoni? Parce que chaque fois likamba Patrick koya ngana na adversaire à Patrick, to yoka na raté na meme yango na ndenge ya licho. Directement et baby. Omoni? Zela to okende. Ancien pardon, on a conscience que soking guy Patrick, la soki numéro 1 la soleil qui n'est donc la bing ça sera linga binga finanga. T'es pas boyoka na raté. Est-ce la passe exemple bon. Po boyoka na raté. Ngana era to be na rando ngana yi. Matière ne yelingai. Ayebi alobaki a roza PCC ayo bisabino matière yeli to beba na era. Mais ngana zwim makolo ngana tindeli era nino yo message. Iratala boye era yoki abibu Patrice finga boye. Bo anini na pesa comme simple pour anini era azamoto asalaka rando ndenga kandate mais ko ça tu na benga ki bongo engana sakira da sara. Et bozaki dana ko bebana. Omoni ndeko moi si. Peut-être aboki mwana pour na réseaux sociaux. Ah, c'est ça. Ayoki si Sony. Yoka. Ya liboso wana yaya ngana to ebite peut-être ndeko moi si condition ne pesa ki mami. Non, maman beauté difficile. Parce que le bi moi on a déjà c'est là, moi on a déjà soit que papa né na âge à 10 ans. On est d'accord. Moi ça va être l'âge à 5 ans. 5 ans. Moi la photo ba la mikete, tu as la photo bosso, et bosso ça va de wangana. Et les photos ba photo bonne année. Des photos ya bonne année na ouais na ouais. Là ba photo bonne année, bonne boy. Tu vois découvrir là, il faut bien que ça va les moi dans le compta. C'est la Patrice, question. Zia to ba question na oso so maloba. Question to obandai ba live. Ezaki ke pona sarandi ma mwana na ye. Andi ba mwana ya zo mwana na ye. Awanga ni mwana. Kote mwana ngate ba photo ya nino ya bonne année et boto dans le pango moko bonne boy. Tu vois ça mwana oyo lingaki te beauté divine. Awanga ni pourquoi awanga ni? Tu es bien au bitite, yo to badana au bongo. Yo kana to boke sole bandaki. Mwana ngate bonne boy ngala tibota mwana te bonne boy. Tu ko mona ba kombo. Awa, na mwana yo lingite. Moi tatouage watabeta komba tatouage na. Mfika linga mwana akontaka. Voilà, alinga mwana makasi. Abeta komba mwana ala loboko. Otoke na Facebook. Alobi ke mwana ngai princesse ya dasane ba sur votre Facebook na prince Onezi Enoch. Really message wana avandiki akomi na ba fla famille mwana nani mwana wana ngala bota mwana defo te boyna boy. Aye konzima mwana na mero ko defo na kozwa ete akolukelo nzambe.
Après moko ye nga pe na vie na nga na mona ki pasi na luka kinzela na yo ya mama olangi ya église bona boye tino na besoin vie na ngai bona boye na otuna question na prince nani na Adasa na Enoch na azamukolo c'est Adasa aux États-Unis Enoch mzalanga ki nani yo pourquoi mwana ya liboso au fait au souffrir na ye mais o ami bali au négligé quand même pas le moment dans la coma vivre sur nos salaires sur des fois c'est quand tu dis négligence je voulais savoir c'est quoi na côté ni négligence a négligé mon apport à RAJ moi dans un mois ok 5 ans d'école pas mon bal le bac nini Sarah ayeko tikela moi na ayeko tikela ba makolo moi miki ba sala ki ba sona ki atikeli moi aki mutala ba maître mbala za maître je vais la mettre maman mobile mettre ça maman mobile à sala boye et c'est tout le monde sincère maître ou maître ou ni boye et ça va tant beaucoup la moi la pleine personne d'éducation attends que maman coup final noté mais pourquoi pas tout qui tout appelle mon lingo tout on va rendre tout on va donner ya rendre ma bête tout ce canon aussi moi les besoin dans ça ou vani nae o ya muki okotike papa nae aboko nae ok papa moi kama mobile azu aki apise tata moi si ake nae Angola tata moi c'est dike moi le connait maman et ba besoin mon e ba maman nae pour sa maman na 10 ans balakisi maman 10 ans na 10 ans balakisi maman abandi ko benga maman oboya maman voilà il no via moi na te il no via moi na te bon 10 ans na ba vidéo no que on a izala noté ala ça va payer quitter le kumoroté na ti no que benga ti no que vandi ke ba benga ke susute oui zela yo kota ok zela ouais kota na Enoki abandi ya 10 ans ayebi no vie wana te oyo ya nini te ya des fois yebi on te o ne on loba ça pire quitter ayo koma bongo passe souffrance tata moi c'est fait comme moi boye ala sur mbongo te comme qui pona lia il faut luka ke ne ko bina cha pirique abina biso langolé dans la bongo yo les gars langola na te oui nangola la ke parce que ça la ba carnaval il faut bino sala boya comme ne ko bina pour luka moya ko se sortir abi maman zone de ayo kate moko so Sarah ngai makambo yo komate moi na ningi Sarah respecter Sarah ote divine Enoch respecter la bonne maman là so Sarah zo ki moi na ata ebc ki na micho ndo za ko bimana na réseaux sociaux boité kenini ya memi moi na église ki na église boy vanda awa zela Patrick on peut explication bien bon on a explication na explication Sarah te pour to yebi pété pourquoi tika ki mwana to yebi est-ce que papa mwana mutabotola ki ou akenda ko sundola mwana là je sais pas ezande babetelo lisolo là oza non a raison ya ok nango bon siko ngai na poser question ouais mutali boso nani o babenga ki po babimisa ba photo ya Enoch c'était qui obimisa photo Enoch elino ya ka mama ni ana réseaux sociaux bana ba yaki nango o yaka déjà banda kale ya banda kala ki sera la zone 5 bana musu atika na banda ka mususu bindaka la mumura sikoyo bon voilà eza barando batabinemi sikoyo longa ina loba est-ce que na réseaux sociaux a eza sika ko bongisa makambu o eza sika oyo to aka to détruire ok merci o tu dis que c'est moko est bien so au moins so oyo comédie pe Sarah te ma pas détruire ba famille batu yimokalu ayaki ou détruire famille bato yango moniki yango pe zongeli bato pe ko détruire famille na ye voilà ba détruire famille na été ba détruire nde Enoch bah oui bo détruire famille ya Sarata bo détruire famille kasi Enoch a famille ya Sarat parce que tant bo détruire bo sali likambo te ke mwana a reconnaître que ne vers maman na ye boke nango rando même ye Sarah asala mabe na makama famille batu to betele maboko te côté ya Sarah soki ana bolinga mwana wana te il y a des choses bola sa mutu bon sens
omoni parce que lelo vient Enoch eza détruire na rando na mama na ye peut-être eza ya vie parce que Enoch moi nana so ke pa nanga peut-être ngana ke nango na ndebino boke nango te parce que ngana na rando na sarate ke ngana na rando na sarate omoni ye moko place avandi ayebi ke makambo ya Enoch OK nango boye te tunanga nini tunanga nini so omoni kaka ndenge mwana wana ataya ke pa na yo ata koza mutu a réseaux sociaux to benga ki sala ndinga privé sala ngandi mamona na te tout à cesse ngandi mamona wana te engaka boya kaka tunanga pona nini ayebi ke beauté divine aza mutu ya réseaux sociaux lelo te lobi te to sala ba discussion lobi kaka ko bimisango ayande pe kaka Enoch te on comprend parce que Sarah si va ndimite mwana ye ayeko ndi yo ayeko ne ba preuve bimi ebele avane ko ndima yango te. Merci, yo moko lobaki. Sarah abeta tatouage na loboko ya Enoch ou pas? Abeta ko awat. Pourquoi abeta? Merci. Donc Enoch ngo yango nga na lobaki place oyo comprenez ki te place nga na lobaki atanga mwana deux fois na ko boaka na kozwa ote. Donc ça veut dire et on laksa ke Sarah zaki da na bolingo Enoch. Parmi bana na ye abeta ka ye. Tant qu'on remarque que moi, la direction a changé, peut-être yango, peut-être on suppose. Yango le bec était moi non ok nango bongoti. Beauté divine. Les faux boys bango na tango toza ba hypocrite. Patrick. Mais tout avec question Patrick. Là yo lo ba mingi. Est-ce que linga des fois nga lobi non. Mais ngai, faut ba linga nga makasi. C'est ça les problèmes beauté divine vous comprendre. Yo famille no ba prier ka Patrick. Mais faut ça va prier à 4. Omoni ya ba famille mususu balingi Patrick na bango mais esprit na kata Patrick balinga kate yango ba boy ko kimiso libanda oza na bango pona bate ya kayo mais il y a des gens ils prient pas Patrick. Mais yemo ko maman lobi ki a prier aka akene ko luka vinya ye na prière et pas maman langue mais pourquoi pas osupe moi no sungo ke na prière bo sunga sungai. Très beauté divine. Non, wana côté wana asali mabe, eza ye, yango na lobby te Patrick. Nga mabe na moni, yo okomi lokola ko encourager deux fois. Te nga na encourager deux fois te. Parce que nga la pesa ki point de vue na nga. Te nga na encourager deux fois point de vue na yo pesa ki beauté divine. Et yo kana lobaki, yo baki nga ata mona deux fois na kubwaka ye. Mais beauté na yebeli yo. Na kwanga na ye. Tout maman nini ya mamususu, beauté na yebeli yo. Nde na yebeli ko sa mama sativati na yebeli yo nde ata mwana no atiko des fois o mlana manzela prière ko sa ko temela ma kasa nzela prière lo baboya so ka boya wana ko bwaka ye libanda mais na yebeli yo ndi mwana ko na deno te avoko na vana lingo mama na ngana o so bolingo mama mwana nzela prière yango yo sambela boye sala boye apona ko so na bolingo mama na mwana vers yo moko bwaka nde na yebeli yo tout ça il y a des conditions. Parce qu'on peut ces conditions. Mais ça va pas précisément la condition. Ça va pas la condition. On a encouragé un autre des fois. Bien tout y a que ça pourquoi on boit moi on a des fois. Mais yo bi que au bin zela nzambe. Au sambelaka. Au so qui des différences. Mais maman on attend le ngai ça que les lorsque même dans une église que non qui a boyi ko yo kada biso so to baluke les non. Parce que ça va commencer ba baluke là eh. Bon maman na lingi o sa nzela boyi. Mais pourquoi lingi bazo to biso to baluke là eh. Yabi azala des fois azala mwana ngate azala mwana ngai na kozoye kaka te parce que ça rando te faut que na on a game tina suka ya neuf neuf aye ko wanga nango parce que eza rando et que na rando mwana yeko sambuse na réseaux sociaux mais na privé o yazo sala na mwana ne mama ngana yo to ebité ngai nga makamba sare etalinga te ngana lobela en général o eza vrai Patrick. Bonjour que nous va commenter à tabat ba ofinga. Parent mon côté aboti moi na mobala comme des fois maman na la bien à la mukara bien. Bonjour ça va commenter. Est-ce que vous êtes d'accord nanga ou pas? Mais oui, la personne peut pas la biso moko nanga. Bonjour. Madiva apparemment makamoso yo comprendre pour yo vraiment ko tabalève ba to mingité. Baby nga makambakando naza wana te omoni makambo ezo édiqué bato ebele eloko no comprendre te il y a des enfants balandaka tonton Patrick balandaka batu omoni ata acte Patrick ninga nuko sala ke ya kobala akoma kamere omoni
Voilà. Le problème est Nini Madiva. Oh, yo comprendre. Mère, on a ban amibali. L'éducation de base ne dépend pas des enfants, mais ça dépend de nous, le parent. Lelo oyo mwana wana sokazo se retrouver na vie à Mabé. D'abord, la base n'a pas été bien fondée parce que yo maman lelo o na nande toza Madiva ndongo zana bano na ndaku. Parce koko tindo te ozwa mwana opia na moto. Nini ko baby toke na yoka Madiva yoka parce que yo oboti na Congo to boti na poto. Na Congo mais ya boti na Congo. Yoka na lobi pona yo boti na Congo. Omoni lelo ne to vandi awa, hein? Soki ata na Congo wana yana basi combien oyo abota banana ye anena bango chilelo pasi bisengo avanda na banana ye eza mitema basi nyoso tout baby bolongo j'arrive yo camère na oya baby omoni la communauté na biso hein tozo vivre en émotion il faut attendre que komi boye barango que il y a des parents à partir à Zemi alingi mwana na été. Il faut bien comprendre que réalité. Madiva, à bien voir Sarah, alingaki mwana na ye. Sa mwana wana akenda Angola parce que Sarah azaki na position te. Merci. Bazuye mwana bakene pour que akeko comprendre. Écoute-moi. Oyebi loko ni ça. Oyebi loko ni na minute oyo même Patrick azo ignorer. Blair bakenda tata mwasi Onésime. Abeta libaku moko azwa pota monene tia solaka awa azana pota moko ya monene oyo baluki mwantu ba soigner eyo kanate ateka kana zando samba eloko malonga te ba épice yo sanga siko mwana bongo yo pesa yo babandi ko luka yo mama depuis 8 ans ozwa mwana yo mama kota ko bima mwana siko lera komi na 10 ans 12 ans pour ozo boya kaka yebsanga bote divina tanga na mwana yo na luki yo de partout. Ozo mona na te na lobi bon comme oza maman oyo yebani na réseaux sociaux na préféré na réseaux sociaux na ko luka et comme si ko na ko luka na réseaux sociaux siliki mais pourtant to loba ki to régler d'abord na amiable na privé to luka yo même si na bebaki yo linga ko ba bino bat bobebi selinga mwana nga soki botika kanga na mwana nga linga ko mabote alors bo trouver solution moi na pas ko ba maman nga za na raison parce que bino bobebi singa maman nga zo linga ko zo ngate mais yo maman déjà na départ yo boyi mwana. Si comme moi nazana posa na yo ana bolingo na ona affection na côté azovanda Madiva bakosa bino te mboka wana eza mboka nani Kabinda eza lokwa Luanda te ville au moto ko se développer facilement Kabinda eza vraiment mboka mabele à rouge donc kuna soko vandi ozaka mentalité ko changer est-ce qu'on a posé une question parce que bino bozo mona effet ya mama aboyi mwana na ye pona mwana des fois yo mo lobi hein. Mais en réalité, moi, des fois, na volonté na été parce qu'azo lukambongo à nourrir tata moi c'est moni pas si pour na ye pour à nourrir voilà pour na vie na ye moko y a pas si oui il des fois si la nango pe akena na yete pour asa ye moka lobi na zana nga des fois te na bande ko se déguiser en des fois voilà na koma onaza pourtant maman yebi yango. Mais elle est comme les makambo yi amoni que makambo comme na réseaux sociaux et pas banguna na y a balou qui sont de plus forte. Déjà le départ n'était pas bonne. Aboya qui déjà dès le départ et makambo pas côté là parce que aza star toi yebani non. Il faut que nazolo ba yete baby nazolo ba yete. Il y a des mamans baboma bana ba mpona mwana na kindoki mais des fois les autres dépendre na muteta spirituel na ye. Nga beauté divine, il y a des choses na kosala ngote parce que na yebi Seigneur. Mais il y a des mamans, moi na koyi kozala ndoki, acheli moi na poison. Il y a des mamans aboti moi na 9 mois, aboaki na libulu, na terrasse tout le monde na bibembe ya bana. Tu vois? Tout le monde na bibembe. Ya moi na bébé moi na kitoko batie na sac plastique. Moi na zela azama beza muto pota professeur pour ani ntama mazo sala. Yo kaza di toko. Zela yaya, nga tout se comprendre. Nga la talaki côté teke ya mwana na talaki ngai ki deux fois OK na koki ko autoriser ngo te mais ko bois ka tie ko indiquer ko voilà Patrick maman yoka Patrick deux fois ba edika ngo te soki bolobi eza orientation na bino ça veut dire pour moi deux fois mutu eza en place o ba edika mutu na deux fois te ko ediker eza ba tika ki deux fois na prière
Botika na loba, pardon. Botika na loba. Bopesa nga une ministre, on peut sabino maloba. Qui des fois éducation, qui des fois ezala raté. Qui des fois si ba éduquer, ezaka mingi, ya ko beta, ya ko torture. Au moins on torture toujours. Mais nga na sa côté wana te. Pour moi na ndenga spiritualité, c'est un esprit. Patrick Yomoro yebi. Oyebi ko sala un mot barol. Tu peux enlever ça? Oroyi ko bendango. Ti loba nga Patrick talanga la perte na balole long na vidéo nga ko se o makambute hein. Loba la oza à l'aise, répète aux sur réponse loba. Omoni. Bino boke nango na orientation sexuelle. OK, et ça bozo comprendre était disons. On dirait côté mususu peut-être naza moi si peut-être na mobile. Il y a des gens ba bongo. Azoe ba ko positionner te. Amoni bon ça va c'est que na moi si mais nanzo ta mibal. Mais yo moko zala sincère Patrick. Comme Tozawa. Yo ba ko présenter na famille soko se déguiser te. Oui, yo kat. Bande kono ba représenter au Patrick, onde kona biso, soko zaka toujours forme à Patrick na omona. Il y aura pas honte. Mais Patrick il est là. Pas famille nyoso ba yebi ngani nazali. Nazo kende. Eza soni moko boy, honte moko boy eza ko lambama. Tu vois, ba des fois ba c'est belé hein. Eza ba on marié ba des fois mais ba pardon la boy no te la bibo. C'est la sili ça Patrick. Na le bibo ma prétention ya ndako ki soki na déguiser ndeni ke na ngana bongo na place. C'est OK, place go déguiser tikela ngata. Mais il y a des fois mususu oh yo yebi. Ba chaka bakabelo, ba mabele, ake passer chirurgie, akati pe plan na yi, bazali. C'est ba titika. Mais c'est un esprit on le ba no patrie ozo comprendre ngati. Oui, mais l'enfant n'est pas à ce stade-là. Moi, la Patrick, Eza et Belé au batiki ba mbi yes loko amokonsipi mobiki skene na YouTube. Ba des fois il y a somme ba défila kutu défilé des morts. Merci. Ake kolongola mabele, alongoli nyonso parce que Azan appelle à Seigneur. Yo kanga ko papa. Est-ce que moni papa soka ki defo mo yo moko obandi moni kangisu na olondi do bani ndeni o ngabi ke bo éduquer moi na l'accès là nzambe bulo yo bike te defo éduquer kate bona boy. Voilà Patrick, oui. C'est ça. Éducation na spiritualité c'est des choses différentes Patrick. Éducation et on l'accès que maman éducation et on l'accès na nyoso. Na zela yo ka zela ça ka zela pela yo olobi. Zela yaya, zela na Patrick. Comment des fois oh ya yo ndengo zali mon frère. Est-ce que c'est éducation ba parents? Mais tu zela na ça capacité. Zela na sisa. Le nez na zaboye. Ndenga Patrick na zaboye. Banda bo mwana na ngai. Na peso ka exemple na ngamo kutoke musika te. Banda bo mwana na ngai. Bébé que Patrick azala kola mwasi asala kabo asala kabo balembanga te baka kene zela nzambe kota classe boy sala boy kene zala ka servant na catholique na sala boy kota retraite sala boy tile lone na zape boy na ba famille na baka Patrick kene zela nzambe sala boy fo le olukabo wala no un na yebisio après bon lobini niki ezala ba defo mususu eza éducation te ba landa kanzela nzambe batikaka yango na nzela zelanga na sisa oui eza esprit lobi yo na lobi ke po na nini te ye mama ajoki mwana po yo lobi ke osali vidéo po na deux fois ngape ki mwana ngana ngana zoye te po na deux fois lobi bongo mais soko za moto sambelaka okozo pe mwana yaka kota na église po anga mama na ndima oza mwana ngai na lingi musala ote nyoso yiki omoni awa to longola na Sarah longola Sarah longola no Sarah to longola Sarah nazo ata yo kasi longola penza na mutu na o Patrick nazo ata yo kasi to longola Sarah on parle maintenant de deux fois zela Sarah zela sisa kasi te na pesa exemple na yo Para ba na ndako papa so peut exemple na komi ko sirika c'est exemple na mwana ngati meto osala biba il est peut-être exemple na yo wana ba lo ndako to ya mwasi bona bomoni ki mwana akomo tema la façon moko kene façon moko boy en tant que ndo dikila ba no bitenga na dika obo te mwana nga na dika ko ma des fois te na ibi mama des fois te na éducation la personne peut dire des fois te o memaye nyoso za ko côté l'éducation au juillet au meni que les disent vendre à nani makambo ko ki na o sepena o susuti na ko buru ko bi bana ba des fois vendre à basalo de délivrance et qu'il est son éducation délivrance c'est que ndara bongo te Patrick
Et ça, il faut reconnaître. Attaque maman pour ça des fois. Le petit, il est encore. Il a que 17 ans. Bozo confondre, s'il vous plaît. Bozo confondre. Des fois, tant que ils ont orientation. Ça veut dire Moutalinga Zanakati Wana. Beauté divine, tu ne comprends pas du tout, ma soeur. Baby, pardon. Baby, pardon. Pardon. Botikangana loba. Ngaso na loba na loba pour na sarate na tchaki en général. Parce que je vais loba ki mbola mwana. Autant je ne te beka pour surtout pour que si j'ai no ke yaki. Obeke ngapo mwana ya des fois. Patrick, oyebi ke na te mama ki des fois. Tu sais mais au thème la convocation que n'appuyer, eza n'appuyer. Pour na bana mususu baza, oba imba kende, ba ibake, na communauté na biso, babwaka ka biso. Ce qui moi nga sala ngo par sentiment. Patrick, na mindeli babwaka ka, Patrick, keta la batémoignage. Maman, ça dépend, il y a famille, s'il vous plaît. Tant que ça, tu côtoies en général. Est-ce que dans le monde entier, des fois, basé mais bandi makate mais beauté divine bandi beauté divine le ba bien le ba ke bandi mabalinga kango te mais ko bateke ba bua kaka balinga kate no mama ko to linga ngo mais ba ko ka mona na été batebele ba bua kaka musu ba bomi bana bango 600 Patrick ba boma ka même bana dani beauté divine 600 ba linga ngo te mais ba osara bana yi Patrick voilà on Patrick, papa. Patrick, linga biso to lobate parce que bozo chambo ke na sujet Patrick, ngana linga beauté divine à comprendre. C'est là nan te ngama kamasara bolongwelanga. Nana mambasara te. Nous on parle de deux fois. Au côté divine à loba qui ce qui a moi na ngape le roi Enoch na koboya parce que ça deux fois. Au moni, tozo ki na mo place wana. Oh Patrick, a ko répondre nga. On est d'accord? Na posé ce que Patrick, est-ce que dans le monde entier, vous avez aimé? Qui des fois, vous avez aimé dans le monde entier? Vous avez aimé chez les chrétiens? Voilà, il y a une question. Vous avez dit, naza pour yo, la binenini. Qui des fois, mutu moko nzima ngote. Merci. Boka kangonde, mama boka kande mwana ete pour des fois, ba mandinga kangote. Ngai pona nga lobi boye. Na encourager ngote. Patrick, tika bola ko makasi, tika makambo osala ko, jo mwasi, bala na yo, botana mais akoboka ngate, akoyina ngate. C'est ça on peut se mettre ça besoin de comprendre ngwana. Ngana encourager ngote ke. Na bua ki yo te Patrick, on a matina live na yo. Que c'est beauté divine et là makambo balinga ngote na presque le monde ati mobimba. Mais ko bateki ba para ba boka kabana, ba pas des fois wana non, para ko saka ke mwana na ya atika zo là. Maman, bol ba mamna sentimate s'il vous plaît. Bol ba mamna sentimate. Il y a des mindele, ba longola bana ba kombo na même na ba testament ya richesse. Na poto awa foye bango balongola jamais mwana na testament jamais ba déshérita mwana beauté divine mama balongola botika buso ba boyeko bokende kotala mindele il y a des mindele mususu bacha bana bango musika bokoyiko yate tu fais ta vie ailleurs beauté divine ako refuser situation mwana na ye mais ako longola te na héritage parce que la loi na minère maman na minère tant que oza vie oko changer testament beauté divine mbele na minère amuso changer mukoloko kufa maman eza bongo te maman ke no sa testament yaya maman kandi o sesa no testament te kende ko sa testament si testament tu peux modifier déjà testament na yebi penenge kenda ato sali testament la toa ma chérie testament to aussi ngana zo ko expliquer pesi mutu mususu okolongola mbongo no Johnny Alida sala ngondenge ni na mana oko de Johnny Alida sala mona te ke ba ne bazwaki quand même pour te dire que ba déshérita bana te maman ki ko sala don ya mbongo na nyonso na organisme mon association ate 100% mais yebango ke na ndenga loi ya mundele ba kolongola ta 40% ba kopia bana po ba na États-Unis nde ko déshériter mais na France te
na France ba déshérita kabana Yango tellement aux États-Unis donc on peut le faire. Na États-Unis on se na mboka nyonso na lobby te maman. France te biso to lobela na France. Maman kati ko ke na côté kuna te. To lobela mabe. Ngai loko na lobela ki mabe ko tika la mabe. To tia mabe mascarade te. Pona ya mwana muninga. Ko pona biso pétin. Na mabe c'est biso to nini. Akene na ba prière ate yaye. Mabe ezali on a raison. Histoire ya mwana osam. Lelo mwana nga changer. Jamais muta ko passer azala boyibi, azala des fois azala bo jamais ko baninga kango te. Baninga ngoto on a raison. Bani yo lobi ke mena wobi ke na boka na biso ba papa ba boka ka para pa des fois na biki wona. Ah même ababwa kaka. Patrick même ababwa kaka ke no otala ba témoignage ba des fois ba ko témoigner ke nga ma famille m'a abandonné. Famille abandonné na comme clochard. À cause il y a des fois. Pourquoi la loi maman ko abandonner mwana ozana droit ko zo mwana no ko placer ye soko lingi ete olinko bokolete si o ko placer toi ka olinga mwana na yo attends ça dit c'est on a expliqué on a premier héritage c'est autre chose on a un héritage té mais on pas ça héritage balongola ka banini nyos balongola ka sorti testament maman Kati ozana droit tant que ozana vie ozo babozwi na yo opesi bana to opesi na niau kasi yeba ke tango kokufa bana l'état kopesa ngo bana soki balande ezaka bongo na loi française ezaka bongo ba déshérita bana te ata opesi mbongo no na do association histoire mo pe le kaki na papa moko apesi mbongo ne nyonso 1 million d'euros d'association. Maman. Évidemment, tu as changé la biso sujet, oui, parce que sujet Zaki, il y a tout là. Patrick, sujet ça, omoni likambo enoke, Patrick, ezana bane belé, batala biso, batala tonton Patrick. Batala bazota la citation ndenge ni tozo réagir toza na hypocrisie. Maman tikanga na lobako ya mabe ko tika la mabe. Patrick Azana mwana mukete aza déjà dilt. Tu vois? Tu olingi batu le fond on a ça live. Tenga ça live pour la bakena ko wajeno ibara me sonner bozo aboko ma des fois. Non, là c'est live pour la bongotin. Bon yo condamné na poani. Zela ngala sisa. Na c'est live te bike moi ce monde boko ba des fois na c'est live pour la bongotin. Biche live langeza la kiki. Sara reconnaître moi na yo. Soko sambelaka zo mwana so ningi mwana des fois te mais mène église la piste soko aboyi na oka ine la baki na biso ki aboyi ko changer na biso so to côté les milai biti na ngeza ki bongo ete ki na encourager na déclic de la aboko changer côté les milai ni yo mo pas so ngolo ba mo mal pas mo ki ngana zo encourager ke bato tala kangai ki mama des fois na encourager bongo te so la life na bien te oko te bato da plus 1800 il faudra qu'il la lote même makambolobi na bindenge nini na lobaki te ke na encourager no ki na ki des fois na yete bona bonté to lobaki boye sarandi mamwana le losoko ndimi mwana na yo o meme na église soki aboyi ko changer na biso so to sala lève to côté mais que maman na ninyo na vie na te pourquoi na vie na il faut au changer mais maman na question mwana za minda na osasi maman lingi eloko wana te mwana ko changer. Pourquoi pas son mwana lingi maman na ye donc la réponse à Enoch bino au sala ba live vous comprenez jour au lobaka ngo Enoch amata na live alobi boye tonton Patrick ngai naza des fois te soki na koma na musala wana eza parce que nazwaka ya kolia te ya kofuta école te yango na kendaka kobina po mbongo ba futaka nga ba 60,000 ba 50,000 po esunga ngai na futa l'école mais sinon naza des fois te na tiaka ba perruque buya ba yaya na nga mais naza des fois te na bina ka bongo parce que na Angola ezalaka na au moins na qualifier moi na deux fois. Est-ce que vous savez moi la test pour le gars deux fois parce qu'elle a ti perruque. C'est du n'importe quoi. Patrick Nakolo, j'ai dit s'il te plaît. Oui. Autour de 1800 personnes dans live, on doit discuter des millions de quoi tu beau tati. Pourquoi Bob hypocrite bon? Pourquoi tu viens nous raconter oh. Pardon, baby, non, Loba, s'il te plaît. Pardon. Nabi Boy, arrêtez de faire l'hypocrisie ici. Yoka. Nabi Boy, Yoka. Toi, Mikolo, tu te bottes dans tout ça, la débat c'est ça public parce que tu as un problème. Est-ce que moi, la qui mon kele Lucas Sarah a comment déjà mon colo boy? Non. Ça a l'air à se donner qui moi alors, débat conclu. Sinon, la moi, on a 17 ans. Quand il avait 10 ans, elle était où?
Ce qu'elle peut, c'est raison que papa n'a pas repris, ça a été. Pourquoi qu'il a un tribunal, t'es pas récupéré moi, là? Mais ça a raison, il a raison, comment vous pouvez qualifier un enfant de Patrick, c'est là la baby, pardon, s'il te plaît. Si pour maman, pardon. Quand même, on a baby, Christina plutôt, pardon. Nabi Boy. Bonjour, Mike. C'est là bébé Naloba. Moi, dans mon cas, j'ai 17 ans. Peut-être pas abusé, naïe. Donc, il y a un témoignage à 2 fois 2, comment non? Donc, il y a un témoignage à Choupette, non? Peut-être qu'il était abusé. Sa mère, elle était où? Sa mère, elle était où? Quand l'enfant, il était abandonné de l'âge de 5 ans, moi, un homme au bal, au tic, l'âge à 5 ans. Non, on a papa. Oui, mais si on a abusé, est-ce qu'à Benga, on a tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a passé son enfance loin de sa mère? Peut-être que moi, il était maltraité. Tout la vérité, il était maltraité. À quoi on a de maison en maison? Arrêtez ça. Parce que l'enfant là, il était abusé sexuellement quand il était jeune. Tout le maman, vérité pour la maman, il était abusé. À la Perru. Est-ce que mon a un poli? Il y a qui défendait la banane, comme un poli. Moi, non, mon mobile, et comme il peut se faire un réseau échappatoire que non, on va abandonner. Il y a beauté divine. Il y a mon aller, non? On va aller, ok, là, on liga. Ma fille, il y a un TikTok, ah, non? Merci, Mike. Merci. Qualifier mon orientation sexuelle, c'est pas Penza par rapport à sujet à Sarato là. Nazala la ba live pour le miti pour yebi ngaba obayebi. Mais na yebi sabino bo tenir Sarato là rigueur par rapport à moi na wana. En fait, Patrick na exemple ya yo na ndenga mabete. Yo banda vanda na ngiringiri. Tango olongwa ngiringiri ozo ya njidi panango banda senga nzela pa baboche. Jamais. Na âge siko. Ndeko na yo to tanga kombote oyo azala na Luanda zonga Kisasa. Tango banda ko kimandako. Si mama na zo landa ye. Abanda senga nzela. Homosexualité. C'est pas parce que moi na Sarato la za di banda boya ozwa couronne ya mabego la cha Sarato la. Homosexualité tant to banda. Mike, il ozo comprendre que za la live. Au fait le problème c'est que quoi? Moi nana il était abandonné depuis l'âge de 5 ans Sarah tika moi na wana. C'est ce que nangina loba. Déjà moi nana zaki na âge de 5 ans maman sundola e. Ozo comprendre. Moi na bandi ko luka maman à l'âge de 10 ans. Akol na cabine, akol na Kisasa te. Abandi ko luka maman depuis l'âge de 10 ans maman boyi. Mais je mec kanisi ke moi na kimaki ndaku, moi kimaki ndaku te moi na maman na mwana. Il était abandonné. Nazo la danyon so wana. Loba Géradi. Moi na kimaki ndaku depuis âge ya Kimate sera abandonné depuis âge à 5 ans. Bakena cabine. Koko la mwana. Ils ont qui passent parce que tout le monde peut dire que bébé. À zone de maison, l'enfant il était abusé. À l'âge il se fait à 14 ans. Mais à eux qu'on a comprendre qu'ils ont un bébé, à quoi qu'on a groupé le quoi à battre théâtre, à chaque ma perruque à l'attaque. Moi on a eu qu'on Luka maman ni na réseau parce que Luka maman na privé, maman ça qu'on rejeté ma peine naé, à Luki maman na dengue à ma bé, maman ça rejeté ma peine naé. Moi na a eu qu'on Luka maman na âge à 17 ans. Maman le bien reçu était pour la travailler perruque aux deux fois deux. Est-ce que ça raison au bout à moi na? Bébé zawana yango na ngina parce que awanga la ki mona liboso parce que avec ça mona na été liboso résultat qui 2 fois 2 té raison liboso zaki na boyi mona parce que ya mona na ngai té boya kana photo maternité na photo ko bima bo mona ba photo ko bima bo mona ndeko to ya ko nzima ya ko changer sur le sujet aboya ki mona hôtel avec ça defa avec ça mona na été abota té ba ya kana photo maternité photo bana na ya maternité ya za na ngu yango to solo bana yeke non mona za na 17 ans Mike genre ya mona que mon sexualité ça quand même ça et le côté que non on va pas abandonner la mona ou ils abandonné Géraldine nazo yo kabino si je yo bisonyo soto mola on a réseaux sociaux Sarah Azam Taliboso te de un akoka koloba boye bango il y a des parents il y a des rejets familiales par rapport à l'homosexualité. Sarah n'est pas la seule.
Thomas Kakamakamboute, homosexualité, Géraldine Ovanda. Il y a débat, il y a Wangana qui est pour la homosexualité. Dans le bac, ils ont moins d'anaïté. Sarah, comme Wangani Moana, déjà, les lots de Yokozwa ampleur à Sarah parce que les réseaux sociaux, comme la vie soit ampleur. Mais avant, peut-être, via Sarah, Batumingi Baye, bien, on te soit BTT. Réseau et ça, là, que Sarah boit comme moi, Tangwazala qui bébé, peut-être, tu aurais ma vraie verseté. Moi, n'a pas vu que peut-être Azaki moi na oyeba vraie version. Te muta oyeba vérité wana eza Sarah. Ngana koloba que par rapport ya koboka moi na pour homosexualité, là au moins peut-être ce côté-là na kozala d'accord tena Sarah tola. Mais par contre, ce qui est dans ma raison mutus oya boka mwana avant obisoto yebité. Là, au moins, peut-être, à quoi pousser argument que voilà, na bois qui moi, na pour na boye. Mais si c'était pour l'homosexualité, Géraldine a eu que Sarah n'est pas la seule parce que il y a toujours le rejet familial, même ici, dans l'association Tokendaka, tu vois un gueux, moi, avec mes parents, ça se passe pas. Je suis chez un pote, je suis en colocation parce que mes parents supportent pas mon orientation. C'est pas que kaka na Sarah na Congo peza la kanango Patrick kana oyebisa yo ndaku nangala ndiri ba pesa kango kombo arrêt PD parce que PD nyonso bada ou ta de gauche droite ba boaka yo neza ki nete référence nazo yamba rejet ezala kanango mais rejet wana mingi na koyebisa Sarah que ce que bois ki moi la pour homosexualité c'est pas le cas parce que au bois kamingi ba para bazaki na manque ya connaissance ignorance par rapport à homosexualité. Il y a des parents qui prenaient l'homosexualité comme un tabou, la sorcellerie et tout, bah, trouble la ndengewana. Mais l'élo, science évolue, tout ça, il est fort à la recherche pour comprendre que l'homosexualité, c'est pas qu'un enfant qui est homo, il est sorcier, définitivement, il est comme ça, non. Les abamito bat balati sa kibiso alors Sarah ce que voit qui moi la pona qui pédé gazo sa mwana na yo pour moi na tangwa lupio c'est que ndenge balobaka boazo lela nanga bwe balé azolela mukolo na ye mais ngala ko tenir nanga Sarah rigueur parce que na réseaux sociaux to lingi to kota na via batuti na michopo ça pourtant savoir que pourquoi qu'est-ce qui a fait que Sarah a abandonné mwana wana ozo comprendre parce que bana misusu bana misusu tant qu'aza gay na bo mwana déjà ba mo bazala pe na sentiment déjà comme il faut fréquenter baninga et koka kozala déjà comme il te tue azo yoka susu ba parate de le bas âge azo yoka parate yena para contrat et katani mwana na pa koka kumata ozo comprendre parce que bana déjà to yebi puberté ya mwana mwasi na ya bagé le kaka et ya kana pression moko azo yoka te amona ke ya zo top donc mwana na pe ça peut être ligne bien à 5 ans Mike na 5 ans mwana comme il à 5 ans comme yoka te na 5 ans Géraldine ya ka question on platine le live na 5 ans mwana ko parate na 5 ans Mike ben eza c'est pratiquement impossible Mike pardon Patrick nani kana bakisali comme na o Mike aloba oui mwana pas koko comme madens na âge à 5 ans babota marape nango mais azo ka parenté na âge à 5 ans au même ensemble biso tokoli na ba lido Patrick tokoli na bino bozanga na batika bana basi depuis pour moi c'est pas pour comprendre ngaité na bina âge à 5 ans Patrick Zela na yebisa bino bozela sibolika bo Patrick Zela Patrick Zela s'il te plaît na 5 ans ezanini moi na 5 ans aza peut-être moni ba para mingi ba négliger éducation ya bana tant moni déjà moi naza différent en orientation sexuelle moi nana peut-être affection ya ba parents abanda koza na ngote mais azo soit plus affection ba to libanda pe ba to encadrer eza ba yaya libanda parce que biso oyo toza tant mona mwana mobo ya gay ozo benda ye na nzoto mwana pe azo yokelenga Mike okoli kota bien OK Mike alobi bo na âge à 5 ans Sarah abandaki ko yana ba PD ba des fois na kati ya Sarah to la téléphone Sarah ngwa benjinga o kati ngala alobi Mike moi ngendo yamba moninga bo solo la Bernice Sarah moko grand lele na bo moko kola na Sarah anofanda na bandumba
Sarah va pédé à n'eko ba pédé akati ya ndako. Le pe soki le mwana ya komi gay et tapé bit ya imoko Sarah. Koza na koki polo baba ndeko nanga pardon kozala madesse eza mabete boyo kanga omoni kala na Afrique tozali ko juger bango. Mais na mokili ndenge eza développer boyo to ya ba poto to koli to tangi pe quand même na mboka mundele to sali pe ba formation na biso to moni pe mundele ala kisi biso histoire. Makambo e banda même depuis kala même depuis ebandela mokili. Nani mutayebi simno kozala homosexuel eza mabe te eza na ba homo musuto mona bango baza na couple azona mobali mais azo tromper pe mobali wana tazaka na mobali wana babota makanango parce que ngana tambola na ba Patrick depuis bo mwana na tambola na ba Lido bango depuis bo mwana bazala ki déjà bongo tiko bolo banini ke bazongo na kimukolo non c'est que babota mabongo Lido na Patrick déjà bazaka déjà na ba tik wana depuis bo mwana na biso ngaku na bande ko beta bango. Classico niveau. Donc babota makanango eza mabete eza lisumu te to tiko traumatiser baninga mokili eza développé. Merci Bernice yoka siko yoka yoke bandembi o batumi batelemeli Sarah et ya ki kwa monene aneni ona mwana defo to encourager defo za bongote Sarah liboso bakamende mwana abimi Sarah abimi et mwana ya boti mo abota na mwana te akala ba na mibale ki pindi soki na o ya na États-Unis. Après tu as ba photo abi alobi nini ba photo eza ba photo ya bonne année ba photo ya bonne année ki bato za la mibale na famille na lopo ba ka sa photo wana za mwana na ngai te wana avant que biso ba ke mwana za des fois boso ya nga bien Sarah abi ka bota de balaka mibale bota de mwana misusu te. Vous quand ça na ba photo biso na mbandaka bona wala moi ça tika na mbandaka awanga na bien utamboka Sarah utamboka après abi wala biso ba photo ya nino ya bo mwana to sai ba recherche na loboko na ye yoko mona ka koma kombo ya mwana onezi boye mwana ya mobalo ya mobalo akaba Sarah na ngai izwa mwana na yo ndeko parce ba kombe kende sko to sikeli Sarah eba bimisi ko mwana ayo matala leva yabike oyebi tenga na boko la bandeko bala mibali na ngabona wala doni mateke mwana na yo ozoyoka toyoka na boko la bandeko mibali bala mibali na ngabona boye parce que discussion na fimo na yo tribunal awanga ni kaka yoko ke na nini na merci pour le cadeau yoko na Facebook na ye abiki na mwana ngai princesse Adassa na prince Enoch parce que nous a yango so za bonini soki Sarah alimaki mwana te Enoch aza mwana na ngai mais vie do sala ngai na lingi na ngai ya voilà aleli aboy déjà ko mwana papa ki andi misika bali aboy na bana 5 yo yazalaki na bango ya wanga na bazana mwana ete après ayo ko raison era Monique ba vidéo donc ça la capine na kabani ya bamades na boye des fois na Angola et ko raison pas parce que ko so raison donc ko la za des fois ngala ko zo mwana des fois te ngala ni ngabora bala des fois attaque yo mama ozalaka lele una lele ndako no ya lele ko mpo ya ba priya kata ndako na yo ba ndako ba vanda yo moko tili ko na kaka lele so ko moya mwana des fois oui. Pardon, on a une pire réponse côté. On a Azamon Ania Liboso. Yami Balé. Sarah, Moutoumoro Nzo Kwalemba Kalinu na été Sarah. Oh, yozo ça les abominations. Les abominations, Sarah Nzamba zo mono keba Nzamba robeta yo abeti na bana wana mususu botaki. Sarah ezaka conseil ande kono congolaise mwana na yo mama. Bo fanda po solo la soko ko pekisa etiki toki. Ozongisa mwana na classe lobita musuye muta akosara pi ezalaka nango mabaluka Sarah lelo ko oza na mbongo lobi pokomi mobola mwana naka kozo négliger muta osungo nzamba zako kanisa te poza na poto ndo za na assurance à vie biso nde tozalaka na mokili boye guerre pe koko ya pe na Europe mokili yango pe Europe pe basculer bato bakomo ke kokende Afrique mokili basculer bobanga nzambe Sarah banga nzambe kotala miso na biso bato ya TikTok te to juger to loba makila na yo pesa mwana wana chance natala ki mwana ngo nelongie osomona ki akokoloba te il a l'air triste mwana moko malheureux bato bazo pousser yende aza mwana no biso bapende toloba kakia ya yo babwaka ka mwana te po mwana za mades babwaka ka mwana te po aza ndoki po aza moyibi Sarah fungola misu boloba botimba zwa mwana na yo bongisa yo koki kuto bando sa pe ba video na mwana na o okapesa biso munoko
Kangisa biso munoko yoko kangisa biso munote zo mwana na bo bando sala ba vidéo ozana mwana no o la kisabiso mwana na yo biso tout okoya tout o changer langage to koma lisusu félicitations ezala kaboye mama na mwana mais soko talika ko molini azo la kiso mitalio saranza mo OK moi je vais dans le téléphone tu as libéré hôtel bisou bye zamba ko frapper yo on a le et ma batte au moins Patrick Mamno Sandolo depuis na tongo ana raison. Patrick a encouragé moi na OT qui a sala musala azo sala. Et loko sali Sarah tous les années eza soni en plus na rando. Ye azo kota makambo abato azo baby se ba famille abato. Or que ye pe na simezana loko mo na sima ya. Voilà merci. Biso pe to ba parents to na bana. Jamais na kolo ba ki bato ba ke lo mwana ngaza kindo kinatike na kindo